mwana moko oya a suivi ya malamu na Congo banda mobali na yo Joseph Abanda na yo mwasi oyo ko remplacer azate esengo nini ye mutu moko malobe bele siko mutu alolenge ya boyi yo mutu moko malobe bele to lando wapi to simbo wapi yo mutu moko malobe bele alors to landi na nyoso to wana eza distraction purement simple to anango posa te mais Félix na kotala président na mibeko akoza la président de la République te parce qu'il a changé déjà de nationalité alobi ngana komi na Belgique mais il dirige le Congo comment toko kanisa ye na nini toko lela ye na nini nalipa na ye na nini na ye nebela souffrance oyo tongo etani makanisa ezotambola na kovanda ndenge nini bana bakolia ndenge nini toko vivre ndenge nini ndako abantu na kofuta ndenge nini biso tozana biso na posa na ye te. Vraiment arrivé à Tilombo pour na biso ezopesa biso eloko moko te ezosala biso eloko moko te po ko bimana ye abimaki alakaki mutu te bosiko kozonga na ye akolaka bato pona nini vraiment soki azalaki président akokamba biso tokoyamba ye na boboto mais azokamba biso na pasi tosouffrir pona kolia pona komela pona kotanga ya bana tosouffrir vraiment tozana posa na ye te ata muke biso tozela ye kaka élection ya 2023 fallait élection ya 2023 et salama mais posa na ye na mokili vraiment eza te na beteli ma Chani honorable Chani Maboko ya solo ezala bongo parce que na mboka oyo nous sommes dirigés par exemple aujourd'hui par les Rwandais, 2 par les Ougandais, 3 bamindele nde baokamba mboka oyo to koma baumbu ya bamindele o Kimbangu alobaka un jour mondele akoma mutu mwindu akoma mondele na kotala preuve ya lelo n'importe ya lelo na moya lelo ndeko na biso Félix Fachi Beton vrai ou faux a changé de nationalité tango a changé de nationalité a commis belge mais lelo toka moi nous regrettons ndenge nini azali sous président na mboka ya Congo nzo ande loi nzo ande nga congolais na kozala na sengo ndeko nanga congolais a diriger mboka ceux qui étrangers ye oyoka mababe mindondo oh nous allons balkaniser la est du pays yoka simboko ba okabolango banani ba okabola sont les Rwandais Kabila c'est Rwandais mais to sangani to lobito bengana ye akende loi tani oyo ya congolité eza malamu parce que ngana za congolais na zoye ba Congo na zala na souci ya peuple congolais nanga mais un étranger ce qui est diriger mboka oyo au moins ta banda nyoko la biso aujourd'hui nous souffrons qui a la base nous souffrons mais Félix n'a pas le président na mibeko à cause de la président de la République parce qu'il a changé déjà nationalité à l'obi ngana komi na Belgique mais il dirige le Congo comment donc on a changé nationalité na komi angolais na komi ougandais na komi tanzanien na koya lisusu boyete ba joueur na biso oyo mususu ebele oyo ba changer ba nationalité neti banani oyo na mona ba Lukaku par exemple ya Lukaku akolonga kuna na poto aya wana Congo ya kocha candidature et vous allez accepter ça c'est dans quel pays comme ça il ne faut pas intimider les gens par rapport à tout ça qu'on a signé entre Matata Ponyo na Bachi ba yiko mwenye ko tamu na ko ne me parlez pas arrivé à M. Félix Tshisekedi ya kende gobel mobembo ba ko kende ke batala kanasima oya ya mobembo ataye la kateo olingi biso to kufa pona yo wo mobembo na kesima nango batela kamama e ptanga na ke molu kamama poto bokolo bana
Mais mobembo yo zokende ata eloko ya koyela bana eza te. Ka mobembo ngo. À quoi sert le mobembo? Hein? Bino banzembo batu bayembaka ifo boyebaka. Mobembo na kesima na ngo batela ka mama. Neta wa Félix atika inani abatela peuple congolais. Atika inani mboso kota kwanga. Batika inani oyo bache lukwabo. Obe batika isa malkondo. Sasa malkondo. Hata lukonda. Yende atika basale libisoni. Bakitisi $, balesi biso peuple congolais. Soki bazo bunda ngana ko sepela Satan a côté la bango. Soit en disant intellectuel, homme politique. Il y a quelque chose là-dedans. Biso to koloba peuple congolais Satan asala nini à côté la bango babunda. Siko makambo bi magana mpwasa. Vérité kaka ko yebana. Un pays dirigé par tel. Maintenant aujourd'hui, un aveugle qui conduit aveugle, parce que tous ces gens-là, oh bah ma tête en pognon, na ba cravate rouge. Vous allez voir ce qui va se passer. Nous attendons le moment opportun. Tous les cas 2023 na 0 na minute. Au moins le peuple congolais le koto kosala. Willy Bakonga, écoutez un peu Willy Bakonga, mutu ya enseignement. Ngana yebisaka bino peuple congolais que bandeko yo gouvernement yo Nyongo ya Adolphe Muzito alongola asilisa bakoya kozongisa ngoli susu. Tokoma na Congo yo na nyongo ya munene na époque ya ndeko na biso Félix. Willy Bakonga ba libéré mais bakanga ye okoyoka est un homme intègre. Ba wele la nini? Willy Bakonga ake kosala nini kuna? Mbongo ya yibi ba saleli biso nini? Gratuité d'enseignant. Viens. Yaka mwana. À cette heure ici. Mwana oyo outi kelasi. Tala kamera. Futi mbongo babengani yo. Pona nini? Minerval siko gratuité d'enseignement siko. Regardez un peu monsieur le journaliste. Dans quel pays comme ça? Mama tata mponyo. Yo kana nona ba kombo yo bozwa kabino ba congolais ba kombo na mboka na biso ezalakte ça n'existe pas matata donc azana matata ame maga matata bisika nyoso pasi na pasi muto kombo matata Janine Mabunda c'est Jean-Pierre Bemba tango tozo ebisa bino peuple congolais que Jean-Pierre Bemba oyo na bakatumbi bakenda okota na union salitaire union sacrée union bololo Congo bololo bon ça c'est candidature ta mais bino bo pesa mbela bolobi bo voter Martin Fayulu bino nyos lelo botimi mitema mabe qu'est-ce que tu as fait toi yo Jean-Pierre Bemba Sodamo boy hein yo Katumbi surtout yo Katumbi yo nsi balwa oyo yo kolongwa Katumbi okolongwa na balwa oyo yo zokenda ko mobiliser kuna yo cha libaya na mboka Kongo yo totala libaya ngwana to pasola ngona makofi Jean-Pierre Bemba ozala jawa na 1 + 4 awa qu'est-ce que tu avais fait esoje la muka oyo te babongisa ngose ba muzito ba grand ngolo ba vrai le meilleur premier ministre en RDC Adolphe Muzito Fumumba ba undi ba sala lisanga poke ndo bima na boloko hein kamwano kapeti oyo kanambe ka ucha na boloko omoni ndengo kembi osili gaz maintenant Janine Mabunda qui te remplace là-bas nini oboye ça biso histoire nous ne pouvons pas oublier l'histoire à la République démocratique du Congo au moment où je suis congolais na obosana nini lelo soki tato ya zoya aya bokomisiango politique mutu soki abeli est-ce que ngane na obo na obela na bisa peuple que bolo banano kuna ke na kufi mais ça fait honte mutu nyoso abelaka Congo yo mabelo yo ekotikala menga na okufa Fayulu aokufa Muzito aokufa biso nyoso to okufa ezalo zana yo politicien soki ya nini o santa to mutombele ya santa ekotikala okoleka likolo ya 200 okokufa hein yo Congo ekufa kala yande okufa kala merci
Vous savez, il y a des choses qui m'énervent moi. Na komona minyoko yondenge to nyoko na peuple congolais na bandeke bazo nyoko ma. Bandeke soki bakana ba fulu lelo ba doni boy pont nie. Nie na nie. Ata sous président sous sote. Akoliani ba comme okene na ngambo ya Brazza. Dans quel pays comme ça nous souffrons ceux qui ndekwazo ya aya na lobaki aya 1 asili samanda na ya lokuta. 2 asili samanda na ya loba j'ai été bloqué. 3 asili samanda na ya loba j'ai été humilié. 4 asili samanda na ya loba kisalume banda. 5 asili samanda na ya loba mboke kufakala. 6 asili samanda na ya loba que je suis malade. Et même si vous êtes malade, qui faut organiser les élections en République démocratique du Congo? Papa, ozabika moi. Yoke, ozabika pona ye. Moni na vie ko sala ka théâtre te. Ya koma na ye comédien. Ya koma comédien penza ko sala ka ba théâtre ya bushi. Soki oza mwana nzambe penza mutu akela yo. Foko tosaka nzambe na mibeko na ye. Po biso nyonso tozotambola awa na se tozabikilemo ya nzambe. Tozotambola tozabikilemo ya nzambe. Na koyeba kingai na zwi makasi nazotambola. Kingai nazosala misala wana nazosala. Nani apesa ngai pema. Na kukumisa nzambe na ngai bango lukula bakumisaka mbongo. Azosala ba ventir na bumo yaye mutu azosala lango ba ventir. Oh balinga ba betanga coup d'état. Coup d'état eleki. E komisikoyo. Oh ngai awa naza maladi. Ba panzinga mutema. Ba msusu akufi. Tala kosala kano ba jete. Kongo ba serla kango ba jete. Mobutu alobaka boyinga banda na botama na lala na mbeti hospitalite. Kaka mukolo oyo alobaka azonga mbala mibale na poto. Lelo Mobutu azali. Kosala kabaje wana te. Soki ozali kelamo ya nzambi bongola mutema ya solo. Soki bongoli mutema te ndenge ozokende komitambwisa. Baninga bakimaka na nzambe libela. Ipa ya Yesu. Okendaka na tombo ya Yesu. Tomba Yesu kendaka tubila masumu obongola mutema obongoli na mutema te otikali no yokaka nyoka yo za mu fariseu yebaka ba fariseu na ba yuda ba yoka na kate bisoto za ba yuda yo za mu fariseu lokolo zo ya soko za bu moy te bisopo soto za nango élection ezala pasele kimingi. Ok, passez le kiming. Vous êtes tous en Yokama, tous au coco, foutu la bande à côté. Bamibali, bazo salate, bana, bazo salate. Et puis, yo, le coulo, zo, bokonzi. Bokonzi, wana, au moins, ba voter yo, zate, ba nommé yo. Na mobali, na yo, ya pesa yo, bokonzi, ndenge, bo pesa kanga, kanda, bino mibali. Ata mwana moko oya, a suivi ya malamu na Congo banda. Mobali na yo Joseph Abanda na yo mwasi oyo ko remplacer azate. Esengo nini loba. Yo mwasi na yo na ndako. Oyo bozana ni akero. Ozana mbongo soki ozopesa ye mbongo te. Esika mwasi wana kosepela na yo. Akosepela na yo kaka lukulo za mobali ozomata na bavion bozokenda na ye ozopesa ye mbongo te azolie malamu te azolata te akosepela na yo mona kabisa bambaka sana yo toni biso toza bambaka sana yo ke peuple congolais azuli yo bukonzi yo matina kiti ya bukonzi siko tikana nani yo kolo yeto komite na suka lukulo zo ya bongisa makambo election na muninga na yo nani mboswa bobongoma bino mibale na mbosu bobongoma soki oza malamu te biso kuno tozate yo bongoma kaka na mbosu bino mibale bobongoma botia election nzela soki botia election nzela te oye koya eya bon biso tozozela na biso kaka wa eloko moko biso eloko to nango posa na minute tozozela élection ya 2023 koya na ye une
koya na ye te etali biso na eloko moko te. Biso atotikali kaka fidèle kaka na président Eli Martin Fayulu Madidi to vote mbala mibale ndenge tovotaki ye na 2018 na se ya mbula. Ye soki azoya bravo aya apesa ndeko neka dima mbongo po abimisela biso calendrier électoral ayebisa papa Nemboso na parlement ba voter loi électorale pour de façon que makambo etambola ba pensa déjà ba bureau de vote pour to koka kozwa carte ya roulement pour tokene na élection. Mais le reste ba théâtre na ye wana nyonso tu biso to anango posa te. Théâtre na ye to anango posa te. Oh asobela o boye na boye to anango posa te parce que to lembi ba théâtre na ye. Parce que bandaki nano je suis bloqué, j'ai été humilié, je n'étais pas au courant. Aye kolobo kisalume banda alongo kisalume banda akei na bandeko na yake koloba ke no bandeko na nga ya makila bo vote ngai bo pesanga chance mibale alongo ana akei na loje ake koloba ke no mboke kufa kala eloko akoyiba d'ailleurs ezalaka nango te ye mutu moko malobe bele siko mutu alolenge ya boye yo mutu moko malobe bele to lando wapi to simbo wapi yo mutu moko malobe bele alors tolandi na nyonso to wana eza distraction purement simple to anango posa te biso tozolinga ye aya apesaka dima mbongo a organiser biso be élection abimisela biso calendrier électoral ayebisa papa Lekne Mboso ba voter loi électorale esili 2023 tokende élection mais soki biloko wana eza te 2023 atia basoda na ye atia bango te vraiment wana nde place à koyeba biso et puis tozoyo kabande kone bazolo bakeno fo ba réviser constitution mandat ya président comme na 7 ans Kabila kosanaki liboma na 2015 pona ko réviser constitution akutanaki na biso peuple congolais na nzela soki a révisaki yango soki a révisaki yango te aza témoin bande kone pe ya IDP swana bazoko sa ye baza ba témoin mais na nyonso wana biso tozozelaka 2023 tokoyeba force na ye na force ya ba policier po la police ekomi ya ye armée ekomi ya ye justice ekomi ya ye ba cour et tribunal nyonso to ekomi ya ye mais ole afutaka bango na mbongo na ye moko propriété mais azofuta bango na mbongo ya mboka mais musala bazosala eza po na intérêt ya mboka te ekomi na intérêt ya bindividu tokoyeba na biso na ye na 2023 élection ou élection te ye kombone kokende avant to courir na élection ba réviser na no seni eza politicien malgré to courir na ba élection mais lokola déjà seni eza déjà contaminé na bangungi ya mabe ba réviser ngo ba imboka bazo déclarer révision ya seni nan potozwa oyo vraiment akiko kamamboka na normal muibi ekota te 2 to vota bino na ndenge ya ordre mandat to pesa bino ya cadeau campagne moko bosala te ya mbongo mais bolaka biso ke to banolia 3 fois par jour lelo to liaka te nzala minyoko mai de lesage à courant biso bana chango to lobi boyo koya soit ko zanga koya itali biso te bobongama so bobongami te 2023 bo réparer seni pamba te toko agir toko appliquer article 64 autre c'est que le père aloba na 2011 aloba que to ça prendre en charge koya ya Tshilombo etali ngai te koya na ye awa na Congo elobeli mutu eloko te tango akendaka toyebaka te siko koye na ye ekomi mokili mobimba balo bayeba pona nini liboso tango ayaka tango avayajaka biso toyebaka tango ayaka biso toyebaka biso tozana tina na ye te tokokanisa ye na nini tokolela ye na nini nalipa na ye na nini na ye nebela souffrance oyo tongo etani makanisa ezotambola nakovanda ndenge nini bana bakolia ndenge nini tokovivre ndenge nini ndako ya bato nakofuta ndenge nini biso tozana biso na posa na ye te biso posa na ye ezali toboyi na biso tokoviole na biso mibeko te tozozela ye ti na 2023 nde biso na ye tokosilana soki na vote soki na soulèvement populaire
toyebi te nyonso wana mutu ayebi yango eza nzambe mutu asala mokili ye te ya kela mutu te ya sala mutu te biso nyonso touti na nzambe koya na ye elobeli biso eloko te ekobakisa biso eloko te ekolongola biso pe eloko moko te. Fati aza aventurier ya escroc akosi basoda aopesa bango $300 afuta bango te makambo nyonso Fati alobaka esimbaka te biso na yebi azokima élection adevie akosa koto ya maladi wana eza baje na ye biso na ye aboma te 2023 élection makambo maladi na yo o ba opérer o akufi etel biso moko na eloko moko te to souffrir papa to souffrir et pour abila ku to za boye te ye penza yo boma bien plus soki aboy élection ezate akambisaka na akende soki alingi te ye na biso to osala kana prince on a zala ngo posa yango wana en tout cas biso élection akosa na ba malade wana te alukutana.